nganga oya lobby pour na concert ya samedi ya Ferre na Angola makambuni na lobby Paulo Tudilu soki ameki lisusu kotinda batu yena fali bakosala 3 jours na mokilité ndeko nanga yitu tozala wana protéger pour te protéger préféré gola ya mibale ezali bakoko nanga batindinga na kopesa message na bandeko bazali ko bundisa les F ali pourquoi parce que yondo zali mener des troubles pour ko bundisa fa préféré gola batereng Jésus de nuance yeba yango bien que oyo zali ko sala calamité section ko sila oyo zali ko sala yeba yango bien que section ko sila parce que pourquoi osimbi mwana ya bakoko parce que biso ba congolais to banduna bokoko na biso yango zomona ke to zali ko envier toujours falike aleki faire gola mais yeba yango bien que faire gola zali patrimoine ya mbulusi fumuki mbangu ye azalaka na branche moko ezalaka ya makila te yango mona ka faire gola akendaka makamone malembe mais vike bino bande ko bozali ko tia libaya ya vie ya faire gola boye bango bien que sort na bino ko zala awa calamité na kati ya cercueil oyo na kati ya cercueil oyo calamité sort na bino ko zala awa boye bango bien que mutu tu ezala Paulo Tudilu ezala yonde ko bande ko na biso tu obo yebiki bozana sima ya bitumba ya faire gola boye bango ezala voir même biyo na biso ya bagolwa. Faire gola makambo ekomi kobima bandeko nakomi na kobanga yo arena déjà boko mona ndenge ba réunion esalami et puis après faire gola ko beta samedi na Angola je vous assure date ya confirmation ya yo arena eza kobima. Voilà, très rapidement, bonjour, bienvenue dans votre chaîne AMJ Télévision. Mami Wanza dans cette émission Oyo Ndekonanga Sylvie Bahati a présenté Kayango Ngoboko Mona Cash Toutier Zaya Sylvie Bahati merci Nabino Nyon Sobo Mesana Kolanda AMJ Télévision na confiance au Bopé Saka Daniti Manga garçon le 19 février Benga et Papa Nadarviti Manga et ça est toujours bien. Je ne pouvais pas commencer cette émission comme ça sans pourtant saluer la première dame de Orléans qui est notre patronne hein, Maman Mami Wanza Balobi maman présidente, il y a le Femmes du Cœur, donc association le Femmes du Cœur. Sur cette, Royab Isabino, maman Bosembo, maman d'avenir, bazade yana makambu ya danger, oh ba préparer, puis ba descente et rosala mayandenge ya rosakanate. Et puis là je profite de saluer comme ça, hein, Balobi, Namoni maman H, grande H, et puis Namoni ingénieur Yannick, ya Gaulois, Yazaka Gaulois, parce que l'élo, toko solo la faire gola balobi faire gola samedi et kozala ekoyinda nakati ya Angola confirmation yango wana makambu Paulo Tudilu oluki epa ya faire makambu ekomi kobima. Très cher ami internaute soki bomoni na ye très rapidement to solo le loko parce que na yebite kaka ndenge to tambolaka na ba TikTok to tambolaka na makambu to ramasser bino vidéo moko to tiela bino yango na kati ya émission oyo bandeko faire gola zalaka na batu ba soutenaka ye ya kosakana te faire gola ti aloba siloga ya mobondo eko continuer na ndenge ya kosakana te et puis faire gola makambo ekomi kobima bandeko nakomi na kobanga yo arena déjà boko mona ndenge ba réunion esalami et puis après faire gola ko beta samedi na Angola je vous assure date ya confirmation ya yo arena eza kobima. Et puis soki na ye kolobela boye bandeko to kolobela vidéo oyo yanganga moko tomoni asali na temple bandeko maloba lobi pona fali esali nzoto malili esali somo maloba alobi pona Paulo Tudilu ezana mutu mususu balukaka ete balukelaka ye makambu te bandeko biso pe toyebi mutu ango te mais maloba lobi na vandi et donc chroniqueur na sali nanu réflexion pona yango je me suis dit non il faut na yana solo la na ba gaulois na ba gauloise na ba amoureux ya bonne musique makambo niveau ekomi kokende makambo niveau eza kokende
samedi faire gola kopelisa moto na kati ya Angola bandeko na olinga te na monopoliser parole ebele nata kotikela bino video oyo bino moko botala maloba nganga oya lobi pour na concert ya samedi ya faire na Angola makambo nini na lobi Paulo Tudilu soki ameki lisusu kotinda batu yena fali bakosala 3 jours na mokili te bandeko bolanda no video et puis tokozonga po tosilisaka émission play. Merci na bande konyo so bozali kolanda ngai bo s'abonner bo continuer ko s'abonner na kati ya chaîne na biso na chaîne YouTube na biso bo continuer ko s'abonner na kati ya page Facebook na biso bo continuer ko s'abonner na kati ya TikTok bande ko tout obolanda ngai c'est moi maître Abdou le Birisa ba golois ba gauloise ba gladiateur ba oyo tout bolinga ka faire gola bo partager vidéo et comment na ba page tout vous partagez vidéo parce que je suis le guide spirituel maître Abdou oya soutien ka faire gola sur le plan spirituel na sengi na ba golois ba gladiateur bola na makambo na zo sala après avoir boyo ka message oyo ba koko na ba tindeli ngai ezala transférer na mato ya faire gola batareng Jésus de nuance et sika ozali ba koko na ngai ba batela yo wana alo bandi ko na ngai awa tozali na kati ya direction générale na kati ya direction générale na biso ndi tozali awa tozali na kati ya direction générale na biso ndenge tozali awa tozali bisika ko tosala ka mosala bandi ko na ngai na zo senga na bino bandi ko na ngai botala makambo oyo ngai moko na kosala bino botala bino moko awa na kati eloko ezali te bandi ko na ngai botala bino moko awa na kati eloko ezali te na boki soyi na ngai na sengi ba benda na boki soyi na ngai yango yo na kangi yango botala bino moko makambo ezali ko sala awa bandi ko na ngai botala bino moko makambo Salma awa bankulu basira bafutumoka bankulu basira bafutumoka kateta emebrika au grand maître Mageda d'or le seigneur de la terre manifeste oyo ezani bandeko na ngai mbongo botala bino moko oyo ezali nini mbongo botala bino moko ezali mbongo pour compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Merci na bande kono so bo uti kolanda ngai na ba oyo tu bo sepeli na maître Abdou na makambo na sali ba otu boko sana posa ya prospérité benga maître Abdou plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027. Je pense que bande konanga lelo ezali message ona yeko pesa bande konanga itu obosali kolanda nga libanda ya mboka na bande ko tu obosali komona makambo oyo faire gola azali ko traverser nango mutu nyonso oyo ayebike faire gola na ngonga oyo azali ko traverser ba étape moko oyo ezali très difficile na kati ya vie na emekasi bande konanga boyo ba yango benke na bino bande ko bozana posa ko kwesa mutu ya ndiko na bino kaka musicien oyo azali patrimoine soki lelo azali susu na mokilité kaka bino bande ko boyo pesa ba enveloppe na famille na yeko boya ko yimba mais pourquoi bande konanga ba congolais biso na biso ba congolais ngana kati bozali ko luka ko kwesa mutu ya faire gola na kati eteke ngai nazali chef spirituel ba gola na nenge ya mystère le gourou du temple boyoka ba faire aboka ka c'est moi maître Abdou na singi na bino bande ko ngai tout tozala wana protéger poto protéger préféré gola ya mibale ezali bakoko na ngai batindinga na ko pesa message na bande ko bazali ko bundisa les infali pour parce que yondo zali mener des troubles pour ko bundisa fa ye faire gola batareng Jésus de nuance yeba yango bien que oyo zali ko sala calamité succès no ko sila oyo zali ko sala yeba yango bien que succès no ko sila parce que pourquoi osimbi mwana ya bakoko parce que biso ba congolais to banduna bokoko na biso yango nzomona ke tozali ko envier toujours fali que aller qui faire gola mais boyeba yango bien que faire gola zali patrimoine ya mbulusi fumuki mbangu ye azalaka na branche moko ezalaka ya makila te yango mona ka faire gola akendaka makamone malembe mais vi ke bino bande ko bozali ko tia libaya ya vie ya faire gola boyeba yango bien que sort na bino ko zala awa calamité na kati ya cercueil oyo na kati ya cercueil oyo calamité sort na bino ko zala awa boyeba yango bien que mutu tu ezala Paulo Tudilu ezala yonde ko bande ko na biso tu obo yebi ke bozana sima ya bitumba ya faire gola boyeba yango ezala voir même biyo na biso ya bagoloa na sengi na bino ba o tu boyebi ke boza inclure ko bundisa faire ko boye bango bien ke kala mingi te boko sala enterrer na kati ya certain spirituel parce que o ezali vertu spirituel ya bakoko na biso to ko zomisala na bino no se mabito ko bloquer ngo awa succès na vie na bino e ko tikala ko sila kate succès na vie na bino boko tikala ko sala ka succès te timo kolo oyo bino boko singa ka faire ko la pardon et que je suis le guide spirituel maître Abdou le gourou du temple donc na sengi na bande ko nyoso obolandi ngai ba goloise bo sala pio parce que makambo akoko ba koti yango sikoyo
makambo sikoyo banzambe ya bakoko na biso bakoti makambo pona faire gola chango ke sanga ibeta kabo yebo yeba ngobeke comme siko tango ke faire gola zo reine na ye e ko sala sans complication na ba o tubo sekaki boye ba ngobeke to saka na une semaine 2 semaines na ndambu je pense que vous allez ko so bonne nouvelle o e ko sala ke faire gola ko kanga internet ti to ko kota ka 2025 ko tikala ko sira lisusu te lora senga bandeko tubola ndingai wana ezalaki message ya ko kebisa bandeko bozo bundisa faire gola à part wana bana basi bandeko tu bolanda biso na monde bandeko tu ya basi bozali bolanda biso ezala bandeko ebele makambo na bango ezo simba te bandeko ebele bazoluka mbongo bazo ezo simba te bandeko ebele bazoluka ba prospérité ezo simba te na sengi na bino bandeko na ngani nyonso ba congolais na zandeko na bino mwana ya Congo Central Maître Abdul awa tozana kata direction générale na sengi na bandeko tu bokolanda ngai na ba o tu bokozana posa ko benga Maître Abdul numéro ezali plus 243 89 71 42 027 numéro WhatsApp yangwana plus 243 89 71 42 027 numéro WhatsApp yangwana ozana posa ya protection ozana posa ya prospérité ozana posa ozonga na musala ozana posa vine ezala malamu biso awa to bomaka batuti awa ezala ka condition kaka sunga oyo zomuna zali po parce que lobi na ngoi kozala mokolo ya bato mosusu na yo ndeko lingaka kaka toujours obundisa kaka ndeko pona ko welela bisengo ya mokili yeba yango beke nyonso to kuta na mokili to kuta yango aza avant biso ezana bato mosusu bazistaka déjà do yo ndeko nga wela ko sala bolamu na kati ya mokili parce que mokolo asuka nzambe o asala biso na bilima akotuna ka biso to sala ka nini na kati ya mokili yo ndeko zo bundisa faire gola continuer ko bundisa faire gola boye bango beke sort na yo yeba yango beke sort no ezali mabele parce que mabele ndeza mokonzi na biso tout na sengi na bandeko tout ba o bazo buta te bazana mikakatano bazo balate ba difficulté Maître Abdul na bino ye birisama bobenga Maître Abdul plus 243 89 71 42 027 akozana pona kosunga bino na bandeko bozana bitumba na bandeko bozana premier familial na bandeko bozoteka mapango ezo simba te na bandeko bozoyeba ke nyonso nazosala na vina ezo simba te na commerce na mabala na mibali na nyonso na sengi na bino bandeko na ngai boya na kati ya fraternité tabernacle pour défendre les forces du mal o ezali force ya mvulisi mukimbango merci to kutana balasima na bandeko nyonso ko partager vidéo o bo partager comme na bandeko bazala bo hôpital na ba prison na bandeko bakangama na makamba sala te na bandeko bazobela maladie ezomona na te ozobota te ozobala te benga Maître Abdul beaucoup de tout dans balasima bagolo ko partager vidéo comme na bandeko tout balingi babundisa faire gola ya turo makambo isili sikoyo e comme ce Congo ngai milimo ba contrôler ce ko via faire gola merci to kutana balasima. Merci de retour déjà sur ce beau plateau. Ah, Balobi, Bomesana na MJ Télévision, Bomesana na Makambo Ebele, et na pesi mote na papa Misha de Paris ou à Kolanda Biso depuis Paris, na pesi mote na ya Christian na Kwasa na Katia Paris wana, mon côté na pesi mote na bato nyonso balingaka MJ Télévision. Daniti Mangé déjà là. Ah, bon s'abonner parce que et quoi monter quoi bende pour Makambo ko bana ko salama mikolo boye binga ya kaka boye na loba apeka boye na loba kaka boye to kotala ka na miso et puis le makambo ngo ko bana ko salama na ko tuna na loba kite bande ko bino moko botali maloba oyo je crois na ba parler et pesi bino nzoto malili mutalobi maloba ya kanda faire gola namoni pena faire gola tina mi bengaka 12 malins et pourquoi ba benga ye Jésus faire gola akomisa batu bakoma batu ya kolobela ye bandeko biso ya kaka to solo la musique par rapport ya vidéo oyo nalobi non na kotika no chaîne vanda boité il faut to solo non na batu il faut to solo la na ba gaulois bandeko makambu oyo ya koloba ke mutu akokufa mutu akosala boye et comme koloba matroa il faut battre belé basa attention nani ndako bebisa musique ya Congo nani nda lingi balobelaka baninga mususu te balobelaka kaka ye bandeko video yango moko eza koloba boyoki ndenge nganga oyo aza koloba makambo ekoti bondoki parce que alobi na suka nango lisusu alobi ke atie loboko na eba kata oyo akomeka na concert ya samedi ya faire gola a 6000 lichette wana yango moko ya kosimba maboko me ekopapa nde ye moko bandeko
musique il faut zonga na ba sens nango musique il faut zala na racine nango o batu toyebeli to banda komona weranso na okenda Angola beti ake Paris a beti jibe mpiana ke Angola ke Paris a beti sans problème ba Koffi Olomide mais pourquoi Canada oyo musique est comme mutu moko nde il faut zala kayi makambo ekomi kobima boy bandeko nalingi pela po partager lenga émission oyo na ndenge ya kosakana te s'il faut pe bokata yango botia yango na ba page bokata botia po mettre oyo apesinga somo ngambo asalinga kobanga Ferregola papa Hervé namoni puissance ya Ferregola nalinga penaka to sur la muke parce que ezango émission moko te na zo temps belé nalinga kaka spécial na la kisabino eloko oyo Paulo Tudilu muto ayo kaka talanga ngoyo kebo mona na butu na palais na yo keba o Ferregola tindeli yo parce que bango bazwa na bango vol sans pourtant akende na aéroport arobi melo la palin kuna ekomi o atine batu ba menansenga muto ayo kaka. Merci, nous arrivons à la fin de cette émission. Je dis merci. Nabilo nyonso bolandi biso balobi déjà bomoni sponsor na biso ya sika. Yo mutolingi otinda biloko bakoli na Kinshasa boko mona déjà photo yango wana agence ya Sir eza na poto ba adresse yango wana to bimiseli bino minute yenda za sponsor officiel na MJ Télévision awa olingoti na bakoli olingoti na mituka olingoti na nini benga kaka obo moni totie photo et puis ba numéro boko mona wana obengi bango basaka déplacement bakoya na ndaku otie conteneur na yo bango bakenango et puis omoni yango ekomi na Kinshasa. Merci à la patronne de cette chaîne qui est Maman Mami Wanza. Merci na batunyo sobola ndibiso. Merci na papa Misha, merci na ba maman y a association les femmes du cœur oh maman présidente d'Ango ezali Maman Mami Wanza, notre patronne. Et puis je dis merci na ba maman Bosembo, ba maman d'avenir na ba 200 bo salaki wa to salaki na bino. Je crois ba veillard na biso ba bénéfice qui maputa bazwa ki pe eloko ya kolia boyende zalaka le 8 mars ba maman na rosenga bino pe na journée le 8 mars na Paris wana bokende mobondo parce que ba tieka ka $30 a pamba maman koko ya pe na papa ezaka pona ba basité $30 au fêter na baninga aux à l'aise soko lingo o s'affier pe na kati ya ba association o s'affier mbala moko. Voilà, merci Nabino, on surtout, Bolandi Biso. Continuez toujours de s'abonner comme ça dans votre chaîne MJ Télévision, Mami Wanza et au Saladani Timanga, toujours bien. Bye bye.